Pas que vous récompensez bato basala biso mabe. Tangu bango bazalaki wana ba ko gérer ba ko kamba bazalaki ko sentir biso te parce que bazalaki ko zwa biso ba média ya muke ya malongate. Mais ya malongate wana nde zalaki tongo midi poko na limité. Bokoki ko ya jamais mbala moko bozwi bato wana bobwaki ba kaka ba o bazalaki ko lia wana bazo continuer. Donc qu'est-ce que vous mettez dans la tête des gens? C'est que vous devez retenir est que UDPS est à partie des masses. C'est à partie des cadres. La décision qui prime na partie wana ezakaka ya bato ozomona nation. Ce qui batombo qui vous finirez par accepter. Ndenge bazawana baye koluka. Nous avons tamisé bato baya kebele bato pe bazoya. Nous avons tamisé tozui équipe wana o tozui. Ça n'a rien à voir, il y a polémique. Ça n'a rien à voir ce qui ndenge et puis ndenge bazawana la plupart ezaba mususu balongwaki déjà avant bamusu ba déposer ba démission na bango. Ils sont venus introduire leurs demandes. Donc, donc, bref, je n'ai pas fait ça pour Timothée Mamabe ya kina prouver. Na ko prouver yendengeni. Aza patron koleganga. Il y a za kinois koleganga. Il y a za mikiliste. Hein, omoni ya kenda tina lola. Et puis nyos alekinga. Honorable Eliezer, question ya Yambo ezali ya luka koyeba. Honorable, makanisi wana euti yo wapi kosala JT déboulonnage? Makanisi euti na observation ya société kotala nini ezali kolega na société, nini ezali kozanga na société et tout le bimo ba journaux ya lingala. Yango mutuzo sala succès na kisasa. Yango mutuzo landama. Même na intérieur, même na diaspora. Biloko français, zo simba penzate. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il y a des éléments où ils allaient kozanga. Entre autres, pour que batu bazalaka informer à la minute na makambo politique. Awa depuis que Katumbi a annoncé à Lobiazoya. Monine bazolo. O Katumbi akoya awa bakoboma ye. Oh Félix babundaki na mova. Na kingakati ozomona donc ezana kambwa lukuta ezali kotambola ebele même arrivé même tango bazui décision pas conseiller spécial il y a chef de l'état ya que autorisation il y a décollage na atterrissage il y a survol na espace ya Congo va obtenir au préalable la permission l'autorisation il y a conseiller spécial batu basali makele mais le média n'explique pas mais liboso zalaki aner mutu zalaki ko salati. Mais le col un air, a comment qu'il a un état dans un autre état, donc ce sont des choses comme ça que nous allons essayer de compléter. Et aussi, Kofinga par exemple. Même nenge to sali journal na équipe nangai o bomoni batelemi awa to se préparer déjà moralement. Que tu as au moins une année ya bazo finga kabiso une année donc bakozala une année bazo finga donc et ce sont des choses biso tozoluka to déboulonner to yibisa quand même batuke même quand il y a un problème avancer idée nga pena avancer idée parce que ko finga eza arme de faible mutu ya makasi ya malonga ceux qui opesi idée yé pas pesi idée mais nous on est là aux hommes batu même conférence de presse au moins que batu baza stressé ezaka ke osali boye est-ce que ozomona te ko pelisi moto ozomona te ko luki bitumba na lobi bitumba wana nde tozoya ko déboulonner. Ce n'est pas parce que mutu alongwe pa na yo akomi moi j'ai présenté na kati wana na présenté bino mwana moko na longole pa nanga Astrid Kalunga zawana même si je suis dans les besoins na ye na bengi akoya bagarda ka ba relation ndengwa ezana batu bazaka na ba RTNC bakende pa ba privé ba opé bazaki na ba privé bakende na RTNC mais ça dépend mutu na mutu aza libre ya kotambola on ne peut pas réfléchir en termes ya ke lokola mutu alongwe pa mutu boye akeboye kozala boye Jérémie Yoka je quoi azalia bon azoya ngai même tangu na engagé Nathalie Sien na lobby omoni ngai na kinoate ngana villageois biso éducation na biso même na mboka biso tokola ezana biloko kaka bakomaka na mir na likala mais awa na Kishasa bo prononcer kango facilement ezate que
toko vanda wana yake lelo ba moni biso ndenge batuni na kati wana parce que je n'ai même pas entendu akoya peut-être pour répondre yemoko yake lelo to sangani allez lobi to bandi ko fingana tala mutu tala matama tala boy. Moi je n'ai pas ce temps là. Pour preuve na vandi ba mwana bazo finga kangai na tikali jamais correspondre te parce que je me dis bon j'ai tellement faire que je ne peux pas gaspiller mon énergie na biloko ya mike wana. Donc c'est ça. Honorable Eliezer Tambwe, est-ce que au sali JT Oyo parce que au moni que non na presse topé na média côté ya tata moko zo benga ka ba média ya mike et accompagner qui est. Ce n'est pas que vous récompensez batu basala biso mabe. Tangu bango bazala ki wana ba ko gérer ba ko kamba bazala ki ko sentir biso te parce que bazala ki ko zwa biso ba média ya muke ya malongate. Mais ya malongate wana ndezala ki tongo midi poko na limité. Boko chiko ya jamais mbala moko bozui batu wana bobwaki ba kaka ba o bazaki ko lia wana bazo continuer. Donc qu'est-ce que vous mettez dans la tête des gens? Ezaya ke yo finga mutu o nyoso azo bunda po mukolo akoma yo za incontournable aux ensemble. C'est ce que je condamne. Il y a eu des manifestations basi ba invité bino wapi depuis que cette présidence là est là. Ce sont des comportements que nous allons condamner. Y compris magazine na biso tokomi wapi. Balingi ko accréditer yango te parce que bazo bank. Ce n'est que hier soir à 23h57, nous avons un message que Tinda Batouba qui a accréditation à la présidence. Non, mais la question n'est pas seulement de M. Tambwe. La question, ce sont les médias Bunda. Parce qu'il y a eu des pestes. Moi, je vais dire que ça. Il faut que tu aies la risque wana Batoubazoa. Même dans le reportage, nous sommes Salema, marche aux Salem. Tous ces gens-là, il fallait les récompenser, ne fût-ce que pour nous couper sa accréditation. On pouvait sentir Makambouza autrement. Mais on est en train de restreindre, patron. Je condamne ça et je ne l'ai pas fait parce que j'ai besoin de pallier l'insuffisance de Bango. Non. Déboulonnage des aïe à Nyos. Au Komona, bien Martin Fayoulou. Au Komona, Bandeko Nyos à FCC. Au Komona Bango. Au Komona Batu. C'est le journal politique. Quand il y a une information, Bakozo Batouboye. Si version de fait na bango et ça sera plus professionnel. Honorable Eliezer Tambwe Poshi, tomoni komi. Ça n'a rien à voir na makambo nyonso to wana. Batu bandeko nyonso na zua. Muke peut-être nde babanda musala kuna. Ebele babanda kaka ailleurs, baya pe kuna tout comme ndenge baye awa. Ceux qui bamoni que bon, ils ont une chaîne moko ya danger. Et soit mutuba sollicité na TV5. Ako vendre la yo parce que yo za monsieur Tambo. Non, ako vendre la yo te. Alors qu'il ne place à ce moment que les conditions sont plus meilleures parce que mutu nyonso alukaka esika ya malam. Ensuite, ndenge bazawana, baye koluka. Nous avons tamisé, batu baya kebele batu pe bazoya. Nous avons tamisé tozui équipe wana o tozui. Ça n'a rien à voir, il y a polémique. Ça n'a rien à voir ce qui ndenge et puis ndenge bazawana la plupart déjà avant, ils déposé la démission à Bango. Ils sont venus introduire leurs demandes. Dis-moi, que bon, ceux qui m'ont longé na télévision, soit dans la société, comme ça, on va condamner tout le monde. Il n'y a pas seulement dans les médias, même dans la partie politique. Comme on a qui peut perdre, comme MLC, comme IDPS, les années donc donc bref je n'ai pas fait ça pour na timotema mabe ya kina ligne na prouver na ko prouver ndengeni aza patron collègue nga ya za kinois collègue nga ya za mikiliste omoni ya kenda tina lola et puis nyos alekinga omoni ya lataka ba bilamba moko danger ba voiture à makasi tout ce que vous voulez. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas faire concurrence. Je ne le fais même pas. Et ce n'est même pas dans mes idées. Ce n'est pas que nous allons opérer un miracle. C'est notre souhait. Merci honorable Eliezer Tambwe. Kasipo na biso tokomona parce que photo tout non parce que biso nyonso toyebi que honorable Eliezer azachisi. Na kitaki sur terrain. Na sololina force du progrès. Na sololina bagarde oyo bazaki na résidence ya fait Etienne Tshisekedi.
na kei na sololi na ba parlementaire debout ko bazana siège ya UDPS na koti pe na kati na sololi na ba konzi ya UDPS o bazaki wana. Ce que vous devez retenir est que UDPS est à partie des masses, est à partie des cadres. Décision, la décision qui prime na partie wana ezakaka ya bato ozomona nation. Ce qui batombo qui vous finirez par accepter. UDPS ezaka base yemoko. À part bango ezate. Mais j'ai demandé seulement aux uns et aux autres kotali sabango ke bakoya ko infiltrer bino bato boko bebisa makambo nyonso. Parce que vous allez déstabiliser les chefs de l'État. Base naïe.